Bandeko, bota la video oyo. Mwana mwasi oyo. Alobi likamoni na litoi ya ndeko mwasi oyo. Nga na yebi. Yango na tiede bino video. Kasi pourquoi mwana mwasi oyo miso ebimi? Akomokamwa. Aye juste. Mutu alobi na likambo azo seka. Me ye aye juste. Botala kutu aleli lisusu. Aleli. Après avoir koya juste aleli. Mais pourquoi mwana mwasi alobi na likambo ya banda ko sekelelisi ye? Mwana mwasi yango kako alelisi ye ake koyamba ye. Likambo nini basololi? Gala yebi likambango. Yango nena loba na bino. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barando net. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ndeko mwasi oyo balobi na likambo na litoi azali pasteur ateyaka. Boyebi bien bato ebele bateyaka awa balobaka mwasi akokoteya te, akokotelema liboso te ateyaka. Bandeko mosusu balobi ezalaka bongo te, verse wana batangaka ngo mabe, mwasi akokoteya akokozala pasteur ndenge tomona bamama olangi. Kasi bandeko mwana mwasi oyo na litoi ya mama pasteur akelobane nini? Ake pekisa kokoteya te, to ake felicite ye ke modele ateyaka, to likambo nini? Likambo ezali boye bandeko. Mama pasteur abanda koteya. Mama pasteur azoteya afandi, tango avandi banzembo koyemba, bato bakotia badime. Bato bazwa kopesa ba enveloppe. Ba misusu batiaki deja mabonzo. Ndeko mwasi oyoyo atie eloko te. Atiaki mabonza te. Tokoma na dime, atie pe dimi te. Oh. Ayebani pe. Bayebi pe n'église. Badimiraka epe balingake mingi. Mais babonza rien. Dima atie pe te. Simana wakelelisa mama pasteur. Pona nini? Parce que ake na lito ya mama pasteur alobi na eboye. Mama pasteur ngai na tieli odimi te, na tie mabonza te, kasi na sombeli yo église. Batonga ya monene yana ba instrument. Biloko tu oyo lukaka. Okofutela susu awa te, okoluwe pe ba instrument te, okomi na église sika, okodeplace kaka na biso bandimi, okoti. Bandeko eya realite makambo alobaki. Ya solo lokuta te. Ndeko mwasi asombi lopango. Église batonga deja. Batongi basilisi batie ba instrument. Batie ba bambi loko tu. L'église bayebaki te kasala kango.
Mama pasteur pa yebi atakutu ideteke ya tonga keloko mo quelque part. Na bato famille ne ba yebite. Me ba yebike amona kalo chocho. Bato ba yebiye ayebani pe. Azali moto ayebana. Donc mukolo wana mama pasteur avandaki na ye. Ajejaka pe teke yo batiako na bandi boso ndenge ni ochate. Omonaka pe mbongo zangi te bayebi yo. Mama pasteur ateyaka kaka ndenge ateyaka. Ato yebani soko tiaka na ote. Avane calme. Aobwake lo pe jeton te. Tango pe ndeko mwasi aleki liboso apekisi ba protocole te bakangai. Tango pa ninga lobane na litoi. Mama pasteur pa bengani eteke o. Loba batutu bayoka. Mama pasteur atiki litoi. Alobi na mama pasteur. Mama pasteur. Na tie mabonza te, na tiaka dimi te. Kasi banda lelo, yeba. Na sombeli yo, église. Eza bisika boy. Batonga esila deja. Baba ezali. Pe na kati kuna ezana ba instrument musical. Ba micro biloko to asika. Dimanche koya soko lingi. Okete ya mbala moko kuna. Soto bimiawa okezwa mikanda na église. Makambo tu ya yo osigné kombo. Osigné okoma ba papier ekomi ya yo. Eza ya yo. Na salango pona yo. Ala keina yazo seka. Lokola mama pasteur ayebiye. Aza mwana mwasi alonga nzala. Amona kalo chocho. Atambolaka na jeep te me ba jeep. Tango atamboli nango ya sika esalika ka 2 ans. Achanze bateki wana basome mosusu. Mama pasteur atelami tout droit. Apekla kolela te émotion yema kolela te. Mais lokola yebi keza vrai. Ndeko mwasi akolo babilobela te. Mama pasteur aleli. Esengaki ndeko mwasi akalme ye. Azonga liswa yamba ye. Alakisa mama pasteur ke. Ote ya kawe eza biloka mokili. Ba matériel. Ote ya kawa. Atoza na église yo moko te. Ata bozanga ba instrument. Eza nango ba matériel. Kolela te. Donc église wana. Bandimi o bakosambela kuna. Jamais bakolobeza église na bango. Église ezali ya mama pasteur. Ata moto asombeli jamais kolobeza ye. Parce que ezali église ya mama pasteur. Batonyango kitoko ya sika. Totalement église wana ya mama pasteur. Église ya sika na chassé. Batola sika. Modèle ya kotonga église ya sika. Pe ya monene. Ba video koya na mikolo. Na kotiela bino église yango. Na kolanda na continue kolakisa bino. Bomona awa na chaîne nanga. Église yango. Bomona mama pasteur aza koteya. Bolu la beauté ya église. Na kanisa. Tango bokotala ngo. Bokompare na église. Ya pasteur Mike Kalambai. Na oya pasteur Moïse Mbie. Bokotala. Église sikoyo. Ya mama pasteur oyo. Bandimite mbatongi yango. Mbongo ya bandimite cotisation esali yango malembe malembe. Kaka mondimi moko. Kaka ndeko mwasi moko. Aza pe na se ya 35 ans. Atongi se église ya monene.
na famille ne bayebaki te soki ye nani atongaka yango. Bato bayebi te na entourage na ye. Bamasoka bayebi ke bato basalaka yango patron mokolo mosala yeyo. Moto moko pete ayebi tia yawa na otonga yango. Nani pa tindi ya tonga yango. Tango esili akomande baba batie ba porte à danger. Na suka nango ba instrument commandé complet. Ba guidare ba drum biloko tu. Na suka nango mama pasteur biro na ya kitoko na kati. Bisika te ya sika cher nango. Ba micro na ya sans fil na ya kitoko. Bandeko eze église ali nzanza te. Mikoleko ya na kotiela bino yango. Bien sûr église ali nzanza ezalaka te. Ata batongi yango na mandalala. Eza nango ka matériel. Me ndeko mwasi oyo oyo abeti tango bokomona yango na mama pasteur alota yango te. Kona lisusu aleli lisusu. Bino tango nzamba pambolaka bino a partir ya mama pasteur bolelaka, me bolelaka bien te. Mama pasteur aleli pamba te nzambe oya ye apamboli ye moko na direction na ye moko pe kaka. A partir ya ndeko mwasi kaka mondimi na ye moko ayebi ke mama pasteur koluwe wana banyongwe koya. Atali pe mama pasteur ateyaka malamu mwana mwasi pe. Atali mokumbu amemaka basi na mibali na disposition na ye. Ba protocole ba papa diacre mibali bazali. Baleke pe na mukolo. Baleke pe na muke. Atali mama pasteur oyo. Na biso bandimi. Eya lelo te. Tika nga na sala yango. Ndeko mwasi abete loko. Bandeko. Bopesaka badim. Botiaka mabonza. Batiaka bino na bandi boso. Bomoni mondimi lokola bino. Batiake na bandi boso memi ya suka. Avanda na ye. Atie mabonza te ba kritike avani na ye. Atie dimi mikolo wana te ba kritike avani na ye. Mama pasteur pa longoli ye na ba bisika tiaka ete. Mama pasteur pa bwakeli ye ba jeton te. Mama pasteur pa kangi ye ndoki te. Église ezo tambola ndenge tambolaka. Kasi mukolo mama pasteur apesaki litoi na ye. Atindiki ye pete po atiaka eloko te. Oyo tiaka susu te bima. O likambo nini okoloba na nga na litoi. Na église ya nzambe ozolakisa kuta eloko te. Dimo tiaka te. Mabonzo ozotia te. Matikeli litoi loba. Ata naza na plein kilt. Naza ya kopema bandeko baotia mabonzo. Loba kaka. Ozali mwana na nzambe na koboya yo te. Yo moko yebi tina. Nga nazali apona kosakola. Na kobatela bino bampate na ngai. Oui. Pata lobi na mama pasteur na litoi. Mama pasteur akamwe. Miso bimi. Na tango mama pasteur ateyaka. Tango azolobaka présence nzambe aliawa. Abimisaka miso bongo te. Mama pasteur akamwe miso bimi. Azo pikle po asala sonité devant bandimi. Bon, eya sonité. Mais, ba brebi wa mona teke mama pasteur aleli.
makokita leli. Mama Pasteur aleli. Bandimi batali me. Likambo nini okeloba na Mama Pasteur olelisie. Atelami akena koseka lisusu. Bandimi baotala azoseka. Akeyami Mama Pasteur kokalime lisusu. Kokonsole. Bandeko nakaboli na bino kaka likambo ya Mama Pasteur na mondimi na ye. So nakaboli na bino parce que mbalebele botunaka Église ezalaka ya nani? Bandimi balobi ya Nzambe. Église otia mukanda na kombo ya nani? Batu balobi ba pasteur tu wana batie église na kombo na bango. Tango bakokufa bakotikela bana. Kasi beglise yango bango te mbatongango. Biso mutotongango. Tango bango bakendeke ebongi bakende. Batika ba pasteur asika bakamba. Po église ezalaka ya moto te. Eza église na mikanda bakomaka kombo église. Batiaka ya moto te. Kasi église ya Mama Pasteur oyo bel et bien akotikela moto oyo alingi. Soka linga tikela bana na ye akotikela. Ata batei bakozala bato mosusu to bana na ye me fungola ndaku wana na lopango eza ya ye. Baba biloko to eza ya ye. Mukoleko beba bandimiso bosombi baba. Eza teke baba wane komi ya bino po bosombaki baba te. Ezali bozongisi baba na ye o bobebisa. Soki bochanze cher bandimi boche mbongo bosombi ya sika après 20 ans. Boyeba bochanze kaka oya ye ezalaki wana ya sika. Asaleli yango pona église bozongiseli ya sika. Bandeko Mama Pasteur azwi église ya sika na biloko tout complet. Nayebi te soki pe basombelaki na mutuka. Bozela na ba image oyo ekoya na komemela bino histoire eko continue. Si suite FM bokozwila ngo pe kaka awa. Tokabola nanu oyoyo. Histoire vraie. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amandaje. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amandaje. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.